mutomza ba fan nae ba fan pas masok bazali ba fan Coco Belge bazali ba fan nouvelle vague ya Mama Vie ya pe bazali ko vivre na biso Fox na bango na londa ba groupe ezebele mais soko ya koti mabele zara pour tout le fait mata aswa ko abeta a jouer to la jouer papa Coco Belge jouer to la jouer papa Mama Kabola mututi soki moni mwana moto awa yangwila tisaka bino bosabone pe awa na Early Chikeva Kimbangu TV chaîne oyo tata na bamwaze na yaya batalaka bana Congo bana Kinshasa babi chaîne za moko Early Chikeva Kimbangu TV Early Chikeva Kimbangu TV bosabone. Messieurs, je pense que tant bon on aura déjà chroniqueur Nabino Kombo à El Matador Miezi, vous aura déjà ça autrement dit Biloba le Futaka na chaîne Nabiso Early Chikeva Kimbangu TV vous a vraiment décidé bon la émission qui toko a dans émission Tolobila nyon so sauf rien na un artiste Nabino Mnene na rotanga Kombo na yebo été yemwa ko se présenter ndenge za la ka ndebo sengaka wana pesi mbote na bandana na banga na nga po bango ba soutenir nga bango ba panza émission nga partout ya banga pena ba kati wana pesi mbote pas le V saison papa na Doriana na kati ya Paris moto moko bien asola kitoko mama Lolo mama social mama batu ya Yoa Shadrach na Meshach na kati ya Paris mama moi sola be senga El Matador en tout cas matanga na bino na rosawa na rotindo moi $50 ça moi contribution et ça moi jarwana pesi ina bien nga hymne national le V VIP Kimbangu motema Mama Early Chikeva babi couple fanda donc ba doit penser sur exemple roba la bango wana ba penser sur exemple ya couple donc ba expérience mo bina boy tous aux apprendre na libala ya au penser mon conseil mon wana zang si jamais un monument vivant dans ma tête to watanga ya dingwe batanga apé lever platini masamba ma tête toujours motema Mama Gaini Chikeva Mama Janine Chikeva mastananga di merci loken na kata Suisse Joel Kams motema Keren Kams wana nazanga moti nazana artiste mnene artiste comédien et que ingénieur de jeu fongolier artiste bonjour. Ouais bonjour masananga journaliste bonjour Penza. Ouais artiste eba que ba téléspectateur ba Holanda yo biso to présenter vraiment te ye monga rando zo idéologie ninga ko se présenter pour ngai na ba téléspectateur na biso to eba ki o artiste nani pour artiste basé belé artiste musicien artiste peintre tout ça sous biso to eba artiste autres années na tableau na chaîne na biso à plateau as artiste comédien tout as artiste musicien ou soit artiste peintre combonani tout ça. Ouais, c'est Coco Belge Matalatala dasa yobe da sezanga muziki artiste comédien à Mama Vie ya Kulma da Kilwa Mondi donc salut à maman bambote belé pa Mama Vie ya Kulma da Babi yende la reine mère c'est Coco Belge merci. Donc toujours l'andaza fruit à Mama Vie à Coco Belge avant to kene déjà ma solo ndenge sengaka Coco Belge na ngo meka moko éclaircir biso na ba téléspectateurs toujours o bazolanda biso sikoyo Coco Belge abandi art na ekaka pa Mama Vie to atambola pe na ba groupe moko boye songolo paka. En tout cas merci Coco Belge Matalatala iyobeda sezanga muziki atamena na ba groupe moi troté Coco Belge abandi théâtre na cité ndaye na chic choc lenge ya président ngade d'angadios kulungwana nde lelo siko nazapa Mama Vie ya Kulma da kilo ya monde donc bambote belé ya maman c'est ça pour na mona l'artiste belé ba kumisa isika sala na moni soko mo kumise Queen Mada kilo ya maman tant on pas venga dias o bande ko kumisa venga dios mais déjà na lobby moto mo prêtre na PC moti belé vie place azali via na Londres donc bana tout à Londres na PC ba moti na PC apo Firenze mokonzi nanga Jani Fai ba succès mo seseni succès mo seseni omoni ki natangi bana ya président ngadi dia champagne mona bona venga dios na François na PC pembote donc c'est ça omoni kokumisa et place ozali eza kokumisa te ezalaka omoni tango oza mwana papa biokomi mwana mama il faut lobake naza mwana mama eza kokumisa te maman aboti yo
au commissaire pour quoi que maman tabotio vraiment ozomona nga naza mwana ya président ngadia dia ta naza pa ya queen na commissaire queen te na lobi ke naza mwana ya queen na mono bakse ba kilo tema kilo ya monde te eza kombona la reine mère kilo ya monde de maman vie ya Queen Mada donc batu tubo s'abonner déjà na vie ya TV Monde butala ba film o ya makaso maman tie o Coco Belge ya pesi moi pifo na kati wana. Alors Coco Belge toko ki na biso malembe Coco Belge abandi ou soit nan a inspiré Coco Belge na ko jouer ki papa boepo et le rognon so vo sala ngo to za inspiré pas muto abandi de ko travailler ngo donc yo inspiration na yo pose à influencer dans le monde art ya théâtral nan influencer yo pendant la coach au ben au comment jouer na tonalité. En tout cas merci na question ngai Coco Belge bandi théâtre n'esprit pena ya nzambe quoi omoni tant to inspirera musala par rapport à ba grand na biso mais ezaki par rapport nazaki dans la vision nazaki na idée que Coco Belge asala musala ya théâtre et cela qui déjà na mona moké donc au monde tous arrêtent tout notre va pas na biso lokola ba mangobo tout va pas na biso lokola papa sans souci mokilingonga personne place azali nzamba monaye ozomude dans ba période tous na ba vie na biso to ndé kotala ba na biso ba ngade dans ngadios ba mettre pas lelo mettre pas via tiki biso mes condoléances à papa donc parce ozomona ba linément na biso déjà ba linément wana ozomona donc ba inspiration déjà déjà na ba vie na biso ba takinga ozomona ba l'époque déjà tous ba Dimitri ozomona na ba façon ezaki déjà que tout la ba viwana bazo inspirer biso musa to ande ko sala nga funa zala idolo ndeti nga idole na nga se ngade da ngadios bon de ngade da ngadios donc idole na nga pena se viwana pour na nota la vie trop na Kokoda Nzombo na pesi père na nga mbote sika za na Paris wana vie na nga donc apesa nga ba conseil papa na nga Kokoda Nzombo o Coco na yo Coco Belge matalatala iyobe omoni elandi Kokoda Nzombo Coco Belge matalatala iyobe dans ces anga muziki ozomona omoni nga na lubara mingi te biso toza kosala nde musala omoni nga tangu na witi mboka na ye Kishasa ponga na botama na Luozi za village nga na botama na mboke rare tangu na wuti mboka na ye na Kishasa zaki minda pele ngana kiti awa na masima nimba koya naza koya na kuti ba mama oyo bateka biloko ya ba biloko na bo bateka ba papa ba biloko bwaka nzutu ba mama koeti tangu naza koya nazaki na siasi na ngana kata na simba ki na maboko siasi wana muta pesa yango na kati ya mutuka lobi papa ndengo kiti ndengo za kokende malembe to kokuta na liboso umembelanga pona ba policier ba kanganga te ngabe na simbi saki ya bato kuya naza koya ba mama koeti ba teremisingo papa berdi telema iloko nine za wana papa mama iloko zati tangu naza koya ba mama landinga papa wana nini nga papa ne simbi iloko te yomo yeba mama koeti ndeba salaka alanda simba nga ebi mama iloko za kusimba uyibi yango te kaka bisimba mama koeta boto dinga siasi afungo na kati amona ngando te amoni ngando njoka ngando wana ezalaki ngando na ngate biso mania nga yo yebi na baluwozi to utaka luwozi wana to zalaki na baninge pele muninga nje siasi ne zalaki na wana wazana mutuni ya ngando na kati mama koeta bandi mbango kimio muni ba mama biloko ya mama koeta nelinga kati yango wana bitala tala yango be inspiro ko mba kitalatala Coco Belge matalatala iyobe de sezanga musique moni masananga na lobano lelo to moni Coco Belge eza inspiration o na ebisio ba venanga bat bakotala osomona kitalatala eza soko sukoli oza bezota kitalatala soko lalo la muki oza bezota la kitalatala donc Coco Belge matalatala batu bakotala Coco Belge pe bazotala soko tali déjà ba film oya na vie ya TV Monde au mona ba film Coco Belge o mama tie Coco Belge au sa musala batu bazotala donc Coco Belge peut soki to bien to moni po ou même na groupe ya vie ya vague mais la nouvelle vague naza déjà na oumeli déjà bané belé 5 ans c'est beaucoup bon la groupe ouais na évolué très bien na maman pe aza maman oyo azope sabiso grâce azope sabiso bonté o toko sala pe na vie quoi c'est ça.
Tu continues qu'on a deuxième question pour tout mais comment qu'on éclaircir bah te bien si bah tu si tu pas malakati à Paris de Paris donc bah besoin bah éclaircissement alors tout cas qui maman vie à l'équipe à celle la publicité na TV ba chaîne YouTube que non beaucoup Angola bozu bena une promotion à ma casse na éviter confinement on te bomi bino to pour rattraper le contrat auto ba box bena bino. Donc maman vie à quel mada tant au lobby qui à l'équipe na ba réseaux sociaux à lobby pour na par rapport ya production à Luanda et zaka en cours donc loin des alliés ozomona ka ba makambo ndenge za ba Covid 19 oyo ba confirmer ça partout donc ezaka na Congo te donc yango moni esali ke moi freinage ezala mais voyage ezali ya Luanda mama vie ya kulma da kilwa mondi bana Luanda nyonso bana Luanda mama vie azo ya Luanda Blanchard Mokoko mosel na Nzambe masana nga pembe koko belge ya Luanda wana boza na bino na ye Amelia donc Amelia Lukia nakata Luanda koko belge ya Luanda bana tu ya Luanda omoni mama vie ya kulma da azaka na groupe na Congo ti nouvelle vague ya Luanda ezali oh ouais donc elle Luanda ezali donc bana basé belé ba répétaka na Luanda ba tournaka pe na Luanda ko tsaka pe biloko na chaîne à maman ya YouTube donc mère azana deux groupes elle Luanda na Elkin donc arenya pe kuna Luanda mais na biso ke na Luanda c'est maman vie ya Kwilimada maman vie oh mais na Luanda ba groupe ezé belé mais soko ya koti ma belé zara pour tout le fait mata pour tout le mataka ma belé zokoya ozomona donc maman vie avant de sa idéologie na kata Luanda wana donc une nouvelle vague ezali donc ma question tuninga ngo Niki Mikiele mosa leki tabanelengi atunenga makambonga bikoko belge matalatala iyobe makama Luanda eza ninga te maman makama Luanda eza très bien donc une nouvelle vague ya maman vie ya Elkin et kota Luanda pété donc ce makambo est longwe ndé maman annoncer sikoyo par rapport à la production Luanda. Voilà naebi levé fiston muzenga na ve Anizombo donc bolandi déjà moi réponse oyo pour et bande bena ko troubler biso fort pour lobela kon trop. En tout cas moi question moi mki question est choquant vraiment. Toyoki na l'autre question pe libanda excusez nga fona kota nango. Ndé bozara na nouvelle vague kuna. Maman vie à peine toi c'est père na ndé bojo ba papa tonalité tout le monde ba venanga fali maswaku hein na yo na vie na ni fali maswaku nan pena o pena mère pena contact pena bi non o pena sona tse awa au chabi ouais donc obi makambo mambo zara pas trop omoni na ndaku tangu mama buta bana na ye ayebaka éducation bana ayebiki mona za mécanicien mama yebi mona za jogo yo esprit na yo za la soda osomelo na dini mingele toujours ya Nzambe na Paris wana donc ba mama Otigamba bibotelema BBC BBC mama fondatrice Koko belge matalatala iyobe question de faut la réponse nango quoi donc omoni na nouvelle vague ya maman via maswaku abeta a jouer à tolalita jouer à papa Koko belge jouer à tolalita jouer à papa mama kabola mututi par rapport aux zakaka omoni oyo na oyo ikokana raté nandeni kasi oyo na oyo ikokana raté wana maswaku o Koko belge otali bakombo maswaku Koko belge izaka ata batu batala ki epima trop batu batala maswaku trop. En tout cas, félicitations à papa Maswaku na musala zo sala na nouvelle vague ya mama via Koko belge pe matalatala aza déjà wana batu bazotala ozomona mais ça ko linga trop te ezaka ke mama linga bana nyonso na ebité mama nya linga mona te lo ba mona za la Zulu mona zem pole linga mama te mama pa olingete mais mama so ko linga ye par rapport adresser moi na comme azwanzela mama boya mona te biso ne to boya ba mama fo mama za la raté yo nde mama lobi na yo dwe loko tsango awa yo loboko tia yango omona sko mama za mabe po mama ko tia sko rigueur pa na yo donc ko tala mama queen en tout cas biso tout ça ndeng moko par rapport kaka muto mza ba fan na ye
bafana pa masok bazali bafana koko belge bazali bafana nouvelle vague ya mama via pe bazali c'est ça osomona na biso ke kombo na nga folanda ngo bien koko belge za kombo oyo eza ya bakoko na so basaba nani ba belge bato bako découvrir koko belge pe matala fotala iyobe bato bazobina omona vena ke bana babina iyobe so tena na pièce na biso oyo na jouer de merci ya Pierrot eza déjà na YouTube ya eza déjà na ba réseaux sociaux na via TV Monde ya mama omona ndenge koko belge c'est musala na e utususu mikolo to tie to kotisi déjà film ya sika batu tout s'abonner massivement na via TV Monde bo mona film ya sika kopo ya pasi ya ngonne makambo omona donc na jouer déjà batu ba découvrir ba mona pena ke koko belge mobile ya mama Moseka becho bena video nini featuring makasi na mama Moseka te biso featuring za te biso de sala ba film makasi biso makambo ngolo ba o te featuring panani biso ma via ba depra comment aza queen asala ka biloko ya sika biloko kitoko toujours amatisa mafuta ozomona dona minute so kubeti via TV Monde au mona pena ke ba film ya sika batu baza décider pe bazo tala pe batu bazo benga ozomona omwa lokola ndeti mobali ya Nadine Mingiele Claude David de Mystique papa bana misato na Paris avant d'habiter koko Belgique félicitations na musala zo sala mais koko Belge au monde faut qu'il ne soubo et tout yo na moni le venanga mo venanga pena ve Petuna le leur fort levé Jean Patricia Chikeva venanga zangsa Jean Patricia Chikeva tomoro bien Jean Patricia Chikeva sola bien un artiste tomoro bien au moni petit wana nazala na ye na matete minga nazana petit wana matete petit wana niveau aida batu na matete wana ba mama matete ba mona ye balela Chikeva mwana biso mwana azamona matete bana lemba dona matete peka elo mora asa mona lemba masosunga batu na matete ndenge nini tele mutele niveau mutu on beneza dona ba mama mi Chikeva mama Jani pena Chikeva talisa pena bana enyo su kokaba eza kopesa dotango opesa yebage orozwa omoni niveau oyo bango bakabaka eza niveau blague te ozomona petit wana na mona ndenga zo kaba na len matete na lela mais njoka ndeza mona lemba mais ko kaba na yeza don lemba super wana ko kaba ndeza don kasi yango na moni ngape na luka kiye makima kangaye ya okima yote na bika ye asola bien na vient na maître Chikeva depuis London maman Nathalie Lisiki na kati London maman batu ya Delfa ya Delchi plutôt Delchi muluba mda longola compare ça ba luba na omana muluba akanga kasu kuna London donc so mon mindele be ba kabelo ba plante ya gitoro ba su ya gitoro donc yo wana Delchi muluba en tout cas vraiment babi ndongo ya mbako ko belge tout le monde a pe mo ba ressemblance mona président Fally Maswako za ko mesa na tonde. Ouais, donc papa Maswaku azali déjà famille ndeko tozanda ku moko ozomona photo sala peka ka coalition ozomona voilà donc toza eloko moko pour toza bana mamoko tosa kande musala pona fierité mama vie ya kweli mada kilo amondi. En tout cas merci question na biso msuto kei po photo landela ngotaka le vengi na mao ngambengi na mao depuis France à tout nanga penabi pena matador tongo sa émission na koko belge ko sang sakate ba question ki toko boy en tout cas et arriva pe ba to bo ki pe mabanga bo ki pe ba no mabanga bo ki pe na nu ayoki pe ali banga na mais a pe so pe lorote ouais omoni ndeko na ngai musato sala musala pasi eza facilité musala oyo et vakako et va vraiment au monde mutu mususu neti ve na ngai le grand producteur na bena François Richard Lukao papa na ngai mo respect papa Richard Lukao aida pe ba artiste na matanga ya papa na ngai mangwa ndenge wana azalaki wana maître pa azalaki wana titi makamutu et lekaki bango na Niki Mikile
Niki Mikili moi c'est l'équipe tabane lengi moi c'est lengi ozomona donc erivara makambo yo pe obwaki moto obengi pa boya ba téléphone entre tabande ko déranger obwaka donc c'est ça eza tout ça la musala te poto koma ba to déranger ba to non mais ceux qui na bwaki yo zala reconnaissant na moto wana parce que eza musala ya pasi ozomona eza blague te olongwe na parler oke sa musala mo ki ke pa bat batali ate awa sa musala neti oyeboye omoni ke nde naza shengate ozon prendre naza shengate chez parenté mais naza chez ngai ozomona nazo débrouiller na ofutela parce que bamoni papa bimaka ke ni musala oye na poko boye ni lote mais obwaki bato bi nde na bwaki nenete naboki nenete mongo l'acoustique maman nene mongo l'acoustique ozomona ebiki osolola mais omona man nene pas solité ndeti bato ba maître Zamba arosola na maître Zamba maître Nzamba na peso mbote na ebiki yosolaka na lobite ke omona bloko ngo donc oboki pena maman nene mongo l'acoustique ozomona Niki Mikili moi c'est l'équipe tabane lengi on pena mère ebiso ke koko beige na salo système zela ozoprendre sikoyo omona sikoyo mais ko mutu ye moko fa sentir ke muto nenga asali musala oyo tina sungai isala siko bien ozomona esalaka vraiment bien na bandeko nyonso na lobite ke na bato basalaka ngo mais topika ndenge to suba exemple ndenge zalaka na bato tout o basalaka bongo botika ozomona il faut kosunga artiste et comédien aosa musala il faut sunga epo ko vivre na biso ya fox na bango ko vivre na biso ya fox na bango po bango bazali banda surtout na mboka to sa musa po to sepelisa bango po bana na bango pe ta la biso ba reconnaître en mboka Robax autant 3 personnes ba sola bien ba venanga Gaël Chikeva donc na PC déjà moté ko belge déjà à Boakio déjà na Boakio na mabelete mais na Boakio déjà donc c'est ça na PC moté na modé wa manakio aolanda pe biso ipalanda nga trop c'est bobula na Brésil batika ko belge tout maman Claudine Lagrace depuis London par à fan club na yo ya solo wana baza ba Vega ita boss bogos ba master nanga ba Igo boss le grand coiffeur ye peso asalo pe ndingi zala soki ndeza asalo pe wana Paris Igo boss anika na kinyinya Igo boss donc na PCP mbota trop et sikazali vraiment en tout cas merci beaucoup nabi que ingénieur benal la moi timing et ke muku semena lika o meka ko promettre ba fan na o balandaka yo o bombeli bango nini ya sika. Ouais, en tout cas, eloko sika na bombité mais na bombeli bango musala ya koko belge. Pour eloko sika ya nyonso déjà ya sika. Ozomona na bombeli bango nde musala ya koko belge bato ba s'abonner mingi na via TV Monde ba mona koko belge bato ba s'abonner pe na Belge TV pour Belge TV pe zali. Belge TV zali bo s'abonner na Belge TV. C'est bebo mika ba chaîne YouTube. C'est ça par rapport ya timing. Ozomona donc tant ola muka makambezo ya eloba na via sur la moi kilo betika chaîne boko tala te non eza pona mama via te oneza libanda ya makambo ozomona omoni nakolo banu ndeti nini omoni ngai nde na vandi awa naza na inspiration vie na ngai Freddy Mingiele Zino na Belgique wana pena grand frère nanga propre Freddy Mingiele ye pena zara momona koko belge moni ozo comprendre azo peso déjà moi ba linément ozo mona na bosani pété via ninga sunganga ba trosunganga petro bijou fait nanga bijou Mingiele na peso mbote et place aux ali ozomona bato bazalaka toujours ba vie nanga donc baza toujours conseiller nga ko belge il faut kindele boy il faut sala bo pour zong sa boy pour nzambe apambola musala na yo quoi
En tout cas, vraiment, vous avez décidé et ça, les V2 VIP, Mbangu Moté, ma maman Erli Chikeva, et ça, les moi, pas si le lobby à Obenga, Robanga, vraiment, tu vois, sur la bien. Donc, Kota Marambo, maman Mimi Chikeva, on va avoir la peine pour l'artiste, au bazar, Balinga Ramsan, la banque qui est liboso, on peut voir Tchara moi, comme la banque pour Kende, liboso, mettre Chikeva dans la carte à London, donc, sur la vraiment qui toko, Kobanga vraiment. Mimi Chikeva. Maman Chikeva, donc, Coco Belge, Matalata, yo. Moi, le V2 VIP, monté ma maman Erli Chikeva, mon bote, bah mon V2 moté Anwana, V2 VIP, donc, monté ma maman Erli Chikeva, n'a pas son moté et place aux alliés, maman, donc, Coco Belge, yo, sur Beninga, tout solo là, et belé, Coco Belge, n'a pas belé au sala. Numéro tel. Et c'est un possibilité. Numéro Zali 933 15 77 tu vois au betika code ya Willy Mocheni code ya mboka ya Willy Mocheni on peut na ebiete et là ça la ngande passer te aye ba yo verso la bien ya Willy Mocheni ah Coco Belge banda zo boire ve na ngawana ata biro mo ya ve wana ba luka ngaite ah ya Willy Mocheni numéro na bandeli donc au betika code na biso mboka 243 933 15 77 numéro n'enga yangwana donc bateau tout bazana posé à Coco Belge azana maison naie na Paris azana maison naie na Brésil azana maison naie na États-Unis alinko Belge ça lango publicité salon o nini ata awana kin ko Belge ça publicité o nazana miliki nanga esenga Coco Belge ya ezana Pointe Noire na Brazzaville na Angola ata na Afrique du Sud au PC au futika billet na Rosa na PC Dorcas Dorcas na kata Afrique du Sud na pesi mbote belé na Afrique du Sud na bana bandeko tout bana Afrique du Sud na pesi mbote na bosani pété na kata Brazzaville na Pointe Noire calamité na zoya Brazzaville wana na biki so mambo esili na ya Brazza Pointe Noire na pesi Cardeli na pesi mbote na Pointe Noire $, mokonzi masana ngai mama Linda na pesi bino mbote boutique de Linda na kata Brazzaville bambote belé ba master nanga nyonso Aurélie Bikindu toujours ya nzambe Aurélie Bikindu moi ça pembe moi ça kota ngongité na pesi pe mbote sikozali na pesi be staff nanga nyonso o balinga Coco Belge na kini so Natalia na omona les 20 Nzambe na kola na carton babi grand changer référence ça partout bana poto ba ebié na bosani pété bato belé oyo na tangité na bosani pe Jiline Zumba babi moi ça Rigostar Jiline Zumba donc talara Rachel Gongo babi la suprême moi ça l'équipe tabanelengi Niki Mikele na Paris na pe sope mbote belé Nadine wana Niki na bisio moi ça l'équipe tabanelengi na Paris bango bazala bango mingi na wana omoni Niki Mikele moi ça l'équipe tabanelengi ana mwana e moko ana mwana ya gu na Paris on abotama ni na Paris donc moi na Niki Mikele moi ça l'équipe tabanelengi moi na donc moi na moko gu Armel Wumba Kimia ngaso na benga ke bombo chocolat pour talaka kitoko na e ozomona donc na bosse un peu bandeko na ngatu na linga bango to na katsakini awa ndeti yope El Matador biloba lobe futaka donc El Matador na peso pe mbote ga cameraman na biso ingénieur Francine donc moté maman Priscille Bokese na pesi pe mbote na pesi ba fanatique nyonso ya Coco Belge na pesi bilo mbote na bosanité masana ngai Gelo babi masana ngai Gelo na pesi mbote na Paris wana Gelo Kavena na pesi mbote papa na Jaël na biki Jaël obeta déjà na Paris obeta déjà en école de foot donc obeta déjà ballon calamité Jaël déjà se confirmé au témoin déjà nga match Jaël déjà point belé parce que moi na obeta ballon na net na film. OK, merci beaucoup na ba o bazanga ka jamais kota la rémission na biso en tout banga ya Fali Poupa mon respect na Fali Poupa di Cap Mobutu babi Coco Belge yo aigle kasi babi aigle wana puissance wana babi nyangonde makambo
wana pena Mimi Tikeva na PCP maman nanga Mimi Tikeva mbote sika zali chaîne na biso Erli Tikeva Kimbangu TV. Erli Tikeva Kimbangu TV nde makambabi Erli Tikeva Kimbangu TV bato tubo s'abonner nango makasi bo mona ba réalité ko Belgique pe na katia po nazali ba gag ya bien nazali ba film bien tozali to sala les meilleurs na katia chaîne na biso donc ba bisou bay na bande ko nyonso. OK, merci beaucoup vraiment na ebi ke c'est ici mère Belleville qui cite RG Pro TV donc mère na depuis London Linda Loaka na London et sans oublier maman qui Nambalamba qui depuis London Myrlène Tela. Pourquoi pas la maman nanga Brigitte Massoum maman BP maman sociale à Sola en français Roumela na yo maman bato ya oncle nanga Georgie Mbalamba qui depuis Paris oncle Patimba qui depuis Paris donc beaucoup mais oncle Georgie Mba qui na Paris donc bon s'abonner vraiment massivement à la chaîne Abisso talaka mwana tuko na biso azalia wa donc mwana tuko na biso ba docteur Miradi donc na PC mbote mwana mwindu wapi na mwana tuko na biso na PCP Janine Mbote bébé réel na PCP Mbote donc c'est ça merci vraiment wana na bi PCP fona fongola bana liste botala ka sala maja na PCP Mbote et pas ya master na ngai David Boukassa pourquoi pas na venanga Noli Santos moto de moi moto akati rumena na yo babi boze belé ba Joko Kambele ba venanga Gwero boza teme belé bazaline na kitambo tomoni ba Joël Kam ba Joël Oka ba master nanga Emmanuel Kassa pourquoi pas na Mika Grady Manza na Matimanza boza vraiment tellement belé ba Jonathan Mantumona mère Rachel Mazangu boutique d'habillement made in Japan ici quand on a la tara makambo Italie on a pourquoi pas aussi na boutique d'habillement et quand à Gitambo ici chez nous c'est bon donc et pas la gérante Belva Lukula donc pire petit à boss Mboko donc Mambo Zali avant de s'abonner vraiment massivement à la chaîne Abisso beaucoup trouver Marambo ya Guitor ba belle émission nga modérateur bo monde nga bo webi ke Mambo Zali bo s'abonner vraiment massivement bayo